Mbote. Règle na nzoto mwasi elakisi kaka kosopa makila te. Sinon, eza plus que ça. Eza mokongo pasi, ba ventre pasi, mabele pasi, libumu evimbaka, posa nzoto ekomaka un peu sèche. Misusu omona ekomi mafuta, elongi ekomi obima ba bouton, rétention à liquide et se produira pe elongi. Omona evimbi comme si ba pompe yango na baka misusu omona zolo pe evimbaka na ka oyanga par exemple. Wana ka quelques ba symptômes physiques, oboso etoke na ba symptômes psychologiques. Posa kolela, posa koganga, olamuki na tongo mitali na talatala, omimoni na 100 défauts, ba défauts ebeli, okomi un peu maladroit, kosala un peu ba photo esengai kosala te, oyoka malili makasi to molunge makasi, tango température eza yango normal epa bato nyonso, kosentir lokola mokili elingi yo te. Alors, ndeko mobali, soki oza na copine na yo, oza na fiancé na yo, molongani na yo, aza na mikolo wana, nasengi bino, s'il vous plaît, yoka ye, korépondre na ma provocation na ye te. Parce que eza moment moko très sensible et puis eza pe moment moko innocent. Parce que la majorité yambala ayebi kote eloko nini aza yango réellement besoin te. Na moment wana luka sala plus rôle na yo ya kimokolo ya mobali. Kokota na provocation te laksi te ke osoka sali boyosi osili ke ozokipe ete. Non, c'est tout le contraire. Justement, pesa ye comme cadeau, accompagner na étape wana, zala un peu plus tolérant, zala gentil, zoye plus lokola mwana muke mobwe oyo na moma wana aza frustré, ayebi exactement nini ezoleka te na niveau même spirituel, énergétique, nyonso tozoleka na organisme na ye. Mpo eza ko se passer plein de choses. Pona baka mingi epa ba mibali omona non, oza ko exagérer. Yeba ke n'importe quelle imagination oyo kotia na oyo ezoleka na nzoto na ye eza tellement minuscule na oyo en réalité eza koleka na nzoto na ye. Mwasi aza compliqué te. Eza obatia na kati na ye motu eza compliqué. Pona sanza moko mwasi apasaka na 4 versions différentes ya nature na ye. Na poso ya liboso azaka na énergie, azaka na créativité, azana ba idée géniale, biloko wana nyonso tout, donc comme si eloko moto eko freiner, eko stopper, OK? Na poso ya mibale ezalaka période ovulatoire. Na période wana mwasi akoma plus fertile makasi. Na moment azoluka connexion, azoluka caresse, azoluka tendresse, akoluka ngo makasi, azoluka bolingo, OK? Na poso ya misato oyo eza étape prémenstruelle, oyo avant période na ye, mwasi akomaka plus koluka ko analyser makambo. Na étape wana aza plus na besoin espace na ye, eza te ke au marginé, eza simplement que soki de temps en temps par exemple à s'isoler tout tu peux okotika ye na moment wana parce que il se passe 4e semaine ndezo senga ebima période na ye, aza na besoin ya repos pour à se récupérer, pour se renouveler na kati na ye. Nyonso tezonga na esika nango. Eza défaut te, eza nature na biso. Biso basi toza porte ya manifestation ya nzoto ya kelamu ya moto. Ezosenga biso to canaliser ba énergie cosmique ya partout pona to rendre possible mosala wana ya création. Eza ko s'appliquer epai ya mwasi nyonso tango deja koti na période na ye. Pe ezokende ti mwasi azwi ménopause na ye ezo continuer parce que l'axité ke po mwasi nano aboti te to po mwasi akoti ménopause nde nyonso to ane stoppe te ezo continuer toujours. Nde na bana ekoloba eosenga na yo mwana mobali okota na ba provocation wana te, okota na frustration na ye te. Simplement traiter un peu lokola na compréhension oyo parent azara nango envers moi ane amokie oyo azoyeba te loko nini eza kosalamela yo mona du coup mwana kozaza na pongi na misu, azoyeba te kaza na pongi yo ozomona clairement ke mwana ana aza na besoin ya kolala. Alors du coup simplement o accompagner ye sans na cas oyo parce qu'on parle d'un adulte, o accompagner ye un peu plus na bolingo na amour, accompagner nango
et tu verras que so oza capable ya koaccompagner mwasi na yo na ba 4 étapes oyo ozwa conflit na ye, oui, mais ozwa ba conflit mo ya makasi te parce que mingi na ba étape oyo maloba misusu koyo kobima na monoko mwasi koyo kozala blessante et koza pour azoyeba te exactement oyo ezoleka na niveau énergétique ya nzoto na ye. Alors du coup oyo kobimibimi yo kozwa yango olati yango, alors kolata yango te zala na esika na yo ya énergie masculin ya énergie ya kimobali luka ozala na position ya compréhension kokota na kati na ote parce que yo te moto oza kosouffrir nyonso to oyo oza victime te. Et puis biso basi tosala plus ba méditation mpona kogérer ba étape na biso oyo nyonso, kasi yeba ke yo mobali oza victime te na kati ya lisolo oyo. Merci.